bato mosusu bavivaka na hypocrisie omona ke moyen po eza comprendre mambo elekaka mingi na wenge eza te. La plupart des missions belé balongo maison mère bazo ko finga les rois de la forêt bazo critiquer bazoba ya kosakana te yo finga les rois de la forêt na mboka o yebi combien de musiciens o ba finga big boss les rois de la forêt na mboka o basila net banane base belé basila belé no mona na mboka o basila base belé na misusu bangi na sexe makasi mais sexe na mongo kita na bi ko longo nga presa yeba ta comprendre te olongo pour nani na bi na longo ka pona mutu moko pona eloko moko peka na longo nga mutu ngo nda sala eloko wana bon na mona tango na fani na zuni na tanga bakumba ba fina nga ba tistinal campagne na tanga bakumba ba fina nga ba tistinal campagne te papi ka kwa za chef na msio ya wenge chef na msio ya wenge à se comportant nga le rôle la musicien à maison mère. Et ça pour aider pour travailler bien. Pour aider pour travailler bien se comportant en tant que chef na ngai nga musicien à wenge musique à maison. Petit frère te petit frère. La vie monsieur de bagi ba quartier la terre mais bagi ka ba fanatique à wenge. Donc ça aussi ba fait na msio ba fali ba fanatique ya wenge. Mona fali pour DiCaprio. Na mona fali popa aobi na générique ya nini ya intervention rapide. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Situé à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bienvenue à vous tous qui êtes branchés sur votre chaîne Michapi Voice TV. Je pense que nous avons pris l'habitude de vous informer, vous qui êtes ici à Kinshasa, à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Libreville, pourquoi pas, en Afrique du Sud, à Nairobi. Partout d'où vous nous suivez, donc sur Canal Plus 347, c'est votre émission Cœur d'Afrique. Dorénavant aussi, vous aurez droit aussi de suivre cette émission. J'allais dire que vous aurez aussi droit de suivre cette émission sur votre émission Yokandoulé, c'est-à-dire que nous sommes là pour essayer un peu de vous remettre dans la gaieté, aussi vous informer sur les activités culturelles. C'est tous les jours et aussi tous les dimanches, on a pris l'habitude de vous informer sur la culture. Et aujourd'hui, nous irons du côté de Wenge Musica Maison Mère. On va vous parler d'un artiste faisait partie du groupe du cher au roi de la forêt, Ngiyama Makanda Weranson. Lui, c'est Arnold Mélancolique Bassélé. C'est un artiste musicien qui a évolué dans plusieurs groupes. Je pense qu'on va essayer de le débattre ici dans cette émission. Et il va vous parler de cette carrière solo qu'il est en train de faire. Et aussi, il s'est décidé de quitter l'ensemble du groupe Wenge Maison Mère, mais il fait partie en esprit du groupe Wenge Musica Cher Aweranson. L'artiste est au studio, nous sommes ici à la RTNC, il est en train de réaliser un album de 10 chansons et à travers cette émission on va essayer un peu de débattre avec lui. Déjà vous avez eu l'habitude de lui suivre et parler du roi de la forêt. Aujourd'hui je ne sais pas s'il va parler aussi du roi de la forêt. Lui c'est Arnold Mélancolique, baptisé par le roi de la forêt. Arnold, boni. Bien, Kabana Bassélé. Alors, plaisir Mingeza Kouambolelo parce que tu vas sengi biso tout le moyen, tout le parce que ça fait un grand moment aux hommes dans la tête. Et ce qui est vrai que déjà la radio et la télévision, tout le monde déjà, il y a des titres lancés
nakati a marché pour que bato ba consommer ou ba découvrir la qualité na yo. D'abord, santé zandeli. Ouais, santé zama positif, donc par la grâce de Dieu. Normalement, on remercie les bons dieux. Père Nabiso a pesa ngana souffle, a pesa bato tout souffle. Et na pesa ba bonjour, ba bonne journée na ba fanatique tout au balingaka wenge musique à maison mère, au tout balingaka bonne musique, au tout balingaka ba orchestre tout à Congo na pesa bino mbote. Au bazolanda biso pe pendant la soirée, ba bonne soirée. Na midi, bon après-midi, na bino tout quoi. Voilà. Alors, d'abord, pourquoi combo est mélancolique? Donc, combat mélancolique, nous avons les rois de la forêt. Mon big boss roi de la forêt, on a profité pour PC Bambo. Vous avez eu l'occasion? Bon, après ça, il y a tant de dans studio, tant de studio, tout ceux qui travaillent. Pour moi, parmi les deux premiers musiciens au bazar, so ba bengi na studio ça ba bengaka. Abenga mingi nga omona so abenga masa mo bo nga ba benga ta so deuxième so abenga bango tenga ba benga nga donc tant de travailler ba kier na studio ce que zaki na tant de disco ko sala ba vocal na studio le roi de forêt tanga so ko vocal na biso zanga na vocal na yembaka ya tayo kenda no sasuka le komanga bololo ndunda nyonso naliaka ekoma kuya bilolo ngai awa disaksola ngai ekoma nango nde susi portere mema saki nga na mema pasi ya bolingo kizenga tangisa soyi nga natangisa pinzoli ntango nayembi vocal wana le roi de forêt voilà chanson ezali na course suprême d'amour oyo toyembela le docteur Ig Malongi chanson oyo bapesaki Igo Sente napesi bambo tesika azali pe donc na chanson na yende le roi de la forêt aki kobinga nga mélancolique tant na yembi vocal na bi pecho alongoli ngai souci ya jani donc oye vraiment ça mélancolique donc formidable ezali so basaka bafoka na ngai le roi de la forêt donc na ba sentiment pe naza parmi musiciens liboso ntango bamopesa bapesi biso chance to alotia bavocal tozala na nzembe mobo ya Angelo Mbolo tozoluka siko bavocal mpo sabi bamisien to baluka bavocal eza na kimboka me bayembango na kimboka te bamasa tu bandeki kotia baplan me ntango wana yo komeka na yo kotia vocal ya mama bota ombolo ayebi kobota ange nanga nzote boyakelamba te o ata basangisi basi nyonso ya mokili sikoyo le roi de la forêt ntango oyoka yango mama alobi ke première vocal ekotaka ezalaka ngai na dio moko tosala na Nicodème na nzembo wana de à partir wana nde le roi de la forêt abenga ngai mélancolique nakoma koseka na tonda na sentiment mpona bolingo jelombolo nakoboma moto ngai aye donc yoyebi banda na semaine autour na travaillé trop donc ba répétition nazo répéter pe chaque mercredi jeudi na banda na espace Bantou Palace na Bantou Palace c'est juste na avenue Mangembo Septande eza pe kaka donc référence tango ezali Areli Puta donc so okomika na Areli Puta on otuni avenue Mangembo juste pe ka pembe na église Mangembo on répéter wana donc tellement que nous répéter chaque mercredi jeudi et les lots vendredi studio on va empêcher de poème jamais moi ça mission on empêcher jamais donc c'est ce que papa vocal longtemps au côté ouais dans la salle vocal wana et que ça là que les rois de la forêt maman ganga yango na vocal na ganga ba sele donc tous les vocals na so na yembi ka fois ganga yango ni na soka combo ya mélancolique quoi. Alors si qu'on le lot enfin on s'est décidé au la carrière now. Qu'est-ce qui t'a poussé au lieu qu'on continue parce que au sali 4 ans à la maison mère hein? Non, à sali 6 ans. 6 ans à la maison mère. Mais pourquoi vous préférez vous vendre la thé? Vous préférez vous tata 10 ans hein, vous concentrer dans la maison mère, vous préférez vous quitter la maison mère pourquoi? Bon, au bon niveau ndako lala te moyi besike tanga te nde balobaka
ndako olala te oyebi esika etangaka te donc nga nazalaka ma musicien ya maison mère vraiment tenaka musicien ya les rois de la forêt parce que les rois de la forêt azali nabengaki donc idole na nga donc nabandaki korêve depuis kala donc fona sa carrière na ngai on a rêvé les rois de la forêt kala donc on a rêvé nga ma fanatique les rois de la forêt mais on les gars groupe nini bandika la maison mère to outi na ba groupe belé te mais nga na bandi voilà sans hypocrisie on bandi ma carrière ouais na bandi carrière na école na biso na Saint-Georges ton na école wana école Saint-Georges ya Gitambo après moi ba journée chrétienne na banda suna côté esprit musical na orchestre biso to banda ngo ya weka musique to zaka ba master nga belé to zaka na ba musique ya bandal et zaka na Gitambo ouais weka musique to na Gitambo na ba master après wana na yako longwa na yoko kende nouvelle tendance o ya sele ki binna ko nouvelle tendance na yako kende wana après côté ba fali ba uta oui côté ba fali ba fille ba sele ba héritier ba télé ba télé te ba héritier pas les gars kuna OK ba ça me belé ba molo scanto ba ça me belé ba luzolo pichu luzolo baza me belé na rotanga so na go ba mo na kwa na tangite mais yo bika mo kala génération liboso biso to akisko génération mi balé to akina ba Fabrice Maela ba kenda ba mo ba te belé et après na ko beta na orchestre ya na ke quartier latin wa série avant mon père mo kunza zo idéologie au saba mineur ça sera déplique. Ça déplique. Nga ina koti quartier latin. Tant na koti quartier latin, lelo lobby na pas la virambo. Ba yo yasko na déplique. OK. Ado ba na déplique après yo. Ba na déplique après nga mais azagi tant oncle Rese, oncle ko oncle Kofi. Ya les grands mon père yaki na déplique. Desko virambo ya ko benga nga. Yemo waso na obeta ba yeba ngo suste. Kuna zagi maman na muki. Tango ayo benganga vraiment mission ngo mo kwa dans na yé na mo na sko de plique on a zimba vocal mo ya boy le grand mo pa wazolela olingala ngala kota kora ngala lelio ngaye wasina ngabo pa wazomona alors depuis kautaka quartier latin. Ouais, depuis donc quartier avant la maison mère. Ouais, avant la maison mère, avant quartier latin, après tu as un concert mon Africaine. Na Babou, à Suzuki, tu as ndule na fort. Après semaine on a tellement à ce qu'on va perdre bano complication ma musique bano compliqué nga classe faisons. Les temps na kata sugi ma classe baba côté ce qu'on va là-bas ya mon pao. Tant na ko zonga venez à ce que c'est une campagne. Le grand cadre. Dans ce qu'on a besoin de complications, père n'a besoin de la campagne. Parce que titina ce qu'on a besoin chez na pas. Donc yo père n'a bien obna zoyo même pas encadré. Tant yo titina mais moi n'a pas confi. Bon alors le grand 565. Parce que moi on pas confier ba yo lukango ta sko titina wana ale titina ba solinete papa denga moi on a parlé na est-ce qu'on a kuta na titina sololi titina sko même ngasuna et pas fait pas confier l'homme parce que c'est wana des musiciens so yaka bozo kende bo ba mono rola monde ngwana na o banda pe rep na quartier latin parce que titina campagne tellement que na zaki ma rola petit na yelo rola soldat na yedo ki pour voir on a arrivé dans la vision je me suis na na yemba bona bina makasi donc ya mo na mo na ngalo wa mo fali bon c'est le calcul mon gobo te wa ko calculer ça te ah mais moi c'est pas faire un bon à parler tant mais se faire un bon à parler yebika ba faire on va esprit changer pas pamba je on compliqué biso fort vraiment on ba tongo bani et on les capé wana ouais Théozo Masuna Titina, na bandisco répétition na Ocho. Parce que je me Titina contraint une récilaka. Na quartier latin. Avec nous habite la générale de FAO. OK. Disque na habite Bakina na Nairobi. Que ce nom me repose à paix.
donc alimaki kobetelela na Nairobi na ba featuring Undertaker na mona sko fait sango te vraiment après ça lobi c'est là nanu yo c'est là nanu vraiment to benga okaka ok faire ça ida na bulanga azo détourner pour venir le campo na bien ngala fana na pala titina na fana na pala titina pour faire que pemi ki la tinga na parler na bien donc au mona maka na fifre le rôle mona parler donc ba mère na nene makitaka na donc na PCB wa mbote sikaza siko autant ake tanga yo zo na quartier latin mais pourquoi préférer ko pas titina loko tika na quartier latin loko titina contre cela te quartier latin ya seriwana ba mouvement so gabala ba c'est les amants bebele ba mouvement so yo mona ba mouvement mona donc mona donc ma trop pe c'est quoi l'esprit za gino mukie ta musique mais ndinga bana ndako donc na ba mana gi même musicien vraiment ya quartier latin te donc il y a une musique qui m'a ozo le kaka ya babongo mais orchestre est-ce qu'on a bané ko beto ozo yemba teto ozo yemba le quartier de orchestre mo ba mise ba rebelle trop mais c'est difficile c'est faire des ba ozo sikoyo ba sur ka siko na quartier latin mais ba ozo musicien mususu ba bosani ga yo za musicien sala OK sikoyo tango sala ke fait na Al Capone tanga oya sko na mikili ango bando sala disque ango sala disque pour maman no loba so vandi ma raisonner a mona maman no loba ya solo venant Al Capone ko dans ka téléphone buinga et salige abing a obinga na téléphone auto voice na la ko to abinga le mo père na biso sera na ba chombo ya moi chombo ya sera téléphone difficile non abinga le mo père na biso te père na posa ya une autre fois on a bani tana o yesko na parler na moni titina tanga moni simbi guitare na parler tanga moni kanga na okota na parler nene pecho moni pecho na habité donc fali mobimba donc ya on a tellement la bina rapport alors on a ndé mo tanga coach vous na fanda nanu abubiso melanine pour essayer on va comment copier mo lo wa ma copier rambo pa fanda na fandia petit na ngomoni na zambo ngani na buna watch esprit obeta disque ona mamba orchestre yate na obeta disque ngabi ve sala kutu bien bani manini tala bobo to beta mba ko na ba quartier latin to bando ko peut-être faire obeta guitare oya polyvalent obeta guitare mukete bo champion volley okota wa comme chef et héritier OK champion volley ba be parmi bato ba 4 biso champion volley 4 ba te belé ndo mona ga beta 4 banane akata biso akata pe ba héritier Gogan akata ita joie za reconnaissance ko Michel de l'hôtel et au ça que tombaye orligola yana ya ferrigola na pese bambote sika baza ona be fe na ngai et ça ligue tomba est-ce que tu le droit de chanter ngana orligola na nani ngaka na olikola ba musicien champion volley na VLK to bondo répéter ce que yaki na nzima moto noimba ba tripoter na bomo ya zima moto ba monengo kaile brillant soupreta bakakola na propre la kate soué na bango zima moto bongate ayebite pourquoi parce que nzemona couleur nango yaki lokola ferré ouais parce que olikola de quoi faire azoyi mango ngo nga fait pesa nganze momo boye ya na bosani ngo nze momo pe fa pesa ngana travailler sikoyo tango comme ce que tu vas nous répéter parce que champion voilo tellement orligo la mutune ango tseso na bulga orligo la fa yemba ba leader ba lito OK nga pe shumsu na bona mako wa ba fait na ngale passé mais c'est ma président bi prise prise leader drummer resimba asusle you know no member déjà dans GV pose la faut yemba ba bloc on a tout non flatter vieux oui m'appelle lead pour Mbappé lead tu n'aimes pas voix toi si c'est lebi non flatter ce pour
soki oligola tikali kaka na baplan tout mponga na mona soki na oligola na nga na champ nga soki naleki na champ oui na ndenge mabe te oligola soki noyemba kifere mais kifere ya kifere te po fere ya grand chanteur yo soki ozoyemba fere ya kifere nga soki noyemba mamba solo mais ye sikoyo elongi ya fere forme fere bapesaki bilamba mamutu sikoyo Jésus de Nias sikoyo obundana mutu aza na photocopie ya frère na ye sikoyo ayemba bakati mais ayemba lokwa ayemba so oyemba lokwa fere mais kifere te sikoyo fo fere grand chanteur non mais nga oyemba kunika jo nini baotrikelinga nde nango modiabolise sikoyo fa yembaka banzembo fa yembaka banzembo bupe fe mpe acomprendre te si pe fait comment oyemba tu bandi pe to ndo répéter parce que jour to regretter ba mise ba ye il faut parce que to télé ma to yemba masolo so so to yemba fo ebima oligo la fo ebima raté oligo la fo ebima raté ouais OK on l'a tikali akimi rêve viens ma répéter côté la rêve viens kimi on l'a bien viens kimi atika na rapa kenda pour moi ça là ba ka sene na bangenge viens kimi ma kenda tant que bois biso siko to tikali na mama samo ba savoir ba no soki kwado mis abeta na BCBG na ba massa ba to ba disco mouvement so depuis siko yo ngana na posa na benda massa na orchestre massa ya télévision to répéter bote ngai donc na ka maison mère ya ngana ke ka maison mère donc ya maison mère ndé depuis que ngoko maison mère so biso to ba ni na vetiti na to ni pe disque normal orchestre pe ko simba mais sikoyo ntango monaka bapalango bapoa mesanga te nako boule skofona na chérie chemin na qu'est-ce qu'on maison mère basunga pas l'époque c'est ba déplique ba fabrication baza OK mais toi basunga ba fait mo boyale wana na ninga système ba nini complication kwa na otanga kombote na ko songa so parler eh lo ba ve on est banane na otanga kombote na boga rando OK na ko songa parler papa moi na au travail sur la vie na Gibson travailler na vie après na longwana na Gibson butu kondolo na PCP bambote et vous avez fait une photo de manenze momo mais na habité l'album na auto l'album na OK on a ma vie na ngatu na ma trop tu peux te montrer na Félix Bikono directeur excellence Félix Bikono na vie qu'il parle en émission oyo donc j'ai sonné ma vie na yena longolaki ma musique pour toi presque chaque jour OK après wana na yako longa pas Gibson na yako travailler ce qu'on a grand frère na ngai fille basele et après na longo wenge na kipa Jésus de Nias au côté Jet Set na côté Sco Jet Set avec l'époque ni série ya Jésus pourquoi changer ezaleli na yo onuringa n'espoir simo comme aucun na yo pour moi faire na ngai mbaka okotanga sina makila zina ya moto sekisaka nga na butu bazikiziki osalaka nga zina soki nakanisi loketo na yo ya tatu prina beliko ya jizi yombele donc fe nanga file basele ayembaka na disque oyo soki ntango nakoti orchestre wana Jésus de Nias abanda kolinganga makasi ya abenganga kaka petit frère OK ya ndobenganga petit frère orchestre vient na bengo petit frère sikoyo ntango disque ekobima sikoyo nde basola na fe nanga na yebaka te eyosalaka disque ekobima badédicasa mpe vie te mais eza nango mpe ya sa rankine jour moko boye sikoyo vie tellement ke nzifoka nde bandaki kosala succès na mikili ya dikidiki enosala sikoyo succès sikoyo jour moko boye balwesite yo moko mpe fotekaka face bani mpo akomaka banzembo ayembaka bien abandi sikoyo kosala album na ye asalaka grande signature ntango aleki na tv mika nde ezalaka ti nayemba mpe na bavredi nayemba mpe na banani ndenge nabetaka parcours nanga ayobeta mpe nayemba mpe na disque ya fere kola napesi bambote grâce na ye nde bato bayebi bayokanga grâce ya fere nde bato badécouvranga parce que vocal na ye asalaki ngo na disque ya fere parceque babiro baloba babiro babomaka makambo ntango asali ngo na poto ngai nayebi ke efulinga nga na ebeke fulinga na kati ya orchestre parceque nomona jour mona na répétition parceque bato bayebaki te ke vocal oyo esala succès ye mutu ayembaki yango nde sikoyo ekosala jour mona na répétition namoni bato c'est ça bayangolo pa bo tala kutu boye baobenga président mise monga asali émission na poto soki mpe file ya basele
alobi ke ye mtasala disque no poezana alors que zala ni makambo wana kutu baone bayebaka bangasa lokola ke fila kosi ye mtayemba ngo ke ye mtayemba ngo et au créer sikoyo fait pas ebike ye film tellement vocal wana oyebi faire le bon cinéma émission nga moko bo faire ebsanga nga na iba te nga sekona na sola kuna fete lo ba WhatsApp ebele ya mona muto ko benga muto tout le temps nga na iba uma mbona ti et ça parce que yo banda sou faire ye mo ska ana poto ayesko kini faire azokota akota na siège na PC bonjour président ba mission tout ma presse à côté via Gazanga et tu yo kana yo bani via Gazanga fort yo comprendre lo ni na comprendre te ntena ko comprendre déjà ba songi mais na ba te za bon mais tant ya betinga bon wa na ko comprendre mais yo mo sko lelo quand on te parle de Ferré aujourd'hui ndeni grand chanteur vient en ngai na linga mingi malgré tout les kana avec ça les passé on doit bien les passé Ferré go la za vient en ngai grand chanteur donc ya mboka o to ko ni ete donc baba fait o basali belé na musique na biso ya Congo donc na ko jamais connu donc ezaka les passé lieu bika mais ça fait combien de temps beaucoup de vient faire été na kutana une fois na émission mo ya Mariana la Tortue OK donc là mon ami na Kimaka tala moni na pas ni pour bagane ezalaka tena Kimaka pourtant na longo e pa na ngo na songi pa fait na file baseli pour moi ça va chef d'orchestre et pas titre na chef d'orchestre et pas Gibson na chef d'orchestre et pas file baseli na do na roi leader OK na ki le roi ba leader ba orchestre si ko na moni na Kimaka nanga habite anali comme na pese mboto na tolegina master mon na pese mbote na mona yemo ka benganga ah petit na baseli ah wa baseli bo benga tellement que faire go na ya peto sola bena fe to ya mala to solo la lo ka fe on ma mboto donc ki leader go to to solo ka fe na petit na ye ah OK pesa ni mbote to solo li nani ah mais tant que OK faire bakanga ki sala gondeni ah na regretta makasi na regretta kana na linga na saleli nzembo. Ah bon? Elle a fait l'ensemble parce que on a coupé idéologie au bas de balandate. Au bas de ça la vente. Tant on a fait l'ensemble, on a mon mis des sons salés acoustiques. Oui. Moi c'est la bécam à embellir l'ensemble parce que on a mon que c'est une salle là malaisie. Fallait qu'on ait na bandam talibos. Ouais. Ok mais ça fait n'angai. Ça fait n'angai. Alors Kolongwana yo pas faire rigolo là. C'était facile pour accepter. Ah, gabana ni comment l'orchestre on a que ça fait vraiment Eleli Sanga ah orchestre on a na sofato na ni comment ka trop na moi go sibir siko ba rankine côté entre grand na et bateau balance ça ba non ni ko na orchestre lelo c'est quel serait les messages européens c'est bon lelo bon moi vraiment na mona na orchestre na mutabanda mutu o abandaki ko na nenga mabete mutu abandaki ko luka ko changa mo poer mo bo ezaka Mark House nga vraiment Mark House ezako tu question c'est la message européen Mark House rolo ba nini na nengo talao lelo pour mi leader message européen na Mark House aotalo Mark House aza chef na ngai donc na lingaki ka minga azaki chef na ngai abandai ko linganga mais yo bika mamango komera mo so kuteli na muto boy face kaka face bon muto so ko mone boy face yo po cheka ki face et ki wengi ka donc mais aza muto a soutenir nga na orchestre ona à 100%. OK aza mam depuis longa beaucoup de temps souster ah trop bon le va tamsusu ya ko émission mo baleki avant ngana na émission mo leki na sima na kokuta na boye na to kutana te alors au longue pas faire rigola aux régions de grands frères nayo comment ça se passait là-bas yo no ebo peut voir mon comment ça te voilà mais avec orchestre vraiment il y a une orchestre na ngeza ka ke joueur a revendre te na leki ka wana pour moi na travailler kaka na travailler kaka ba massa msusu baba gidi bana ninga chango la musi bango c'est tout après na ko que esko wenge musique à maison mais tant na côté esko wenge musique à maison mais ndé ya lo ndé na ko lo ba ke carrière na musique esko bandi on pour un tour avec le bien ngoté
baselo ba bisco eza ya wenge musique à maison mère bandisco carrière na maison mère na bandisco carrière et ça ndeni ndongo le roi de forêt oh se retrouve na maison mère et ça ndeni bon tous les ba mise toi Congo presque na ba o ça ba succès lelo na ba o tout bango tout banda rêver wenge ngasko mutako même mise toi wenge ba mise toi no rêver wenge nyonso na tangino nyonso ba ça succès lelo il no bien no rêver wenge te ah rêver wenge Inosbi ouais Inosbi était Inosbi par rapport fallait arriver Inosbi par rapport à âge naé basa génération ba fali ba ferré mais génération oh tous ça ba 70 80 ba 90 ba 90 ba 90 wana ba 90 ti ba 97 ba 96 ba 95 ba li ba génération oh ya ba wenge kaka wenge jibe wera omona donc bazali siko ba vie muso nde ba ba quartier la terre mais ba ka ba fanatique ya wenge donc so zo ba fait na so ba fali ba fanatique ya wenge wana to goni yango jamais pour histoire ya fali muto beta na TV ya mwandambu ya solo bo ba nzo beta solo fali na TV amona fali tam so na gondo hip hop te na vareza 05 ba mona ngote ba mona fali sali clip le lo alati mushashino il déjà va falloir bakala wa ba venir depuis kala pour falloir ça massa fait na fila ba scène OK donc biso tout le monde musique mon ba beta ko vani na se bota la bango donc baba fanatique ya wenge na mona fali pupa DiCaprio na mona fali pupa aobina générique ya nini ya intervention rapide ah bon il faut qu'il fallait le caper wenge maison mère bon to biso dans do yoka ngo bongo mais fali akala et ça qu'il fallait to landela le noter fallait là world anego to imaginer fali akala robeta histoire na été mais fali lelo asa bato mo ba fala ba nego sala bo ba beta ngo ya ningi mutunga ndetsi ngana beti de solo ba ba ke ba beti mais les solo vraiment mambo ba fali on a pas so faut tout na autour de ba sele ba doli ba expliquer histoire tout ba fila asa ba bengi dinosaure autour ni banani banani ba samo belé banda luana autour ni ba Patrick Ngobi ba vraiment ça banani ba boboka kese ba betelo histoire fallait ya bien mais et non que ça ndenge ya ranking quoi donc tous les musiciens donc il y a un moment où on a côté où musique à maison même tamemenge zaki Dr Pichu Muzungu na PC wa mbote donc yo mutamemo maison Dr Pichu Muzungu Dr Pichu Muzungu en plus il on a aligné koleka tous les bureaux et orchestres ya winga musique à maison OK aza vraiment boy aligné makasi bagina basina ba session na katakata ba vivement o make ba non ba session katakata ba Dr Pichu Muzungu ba lingo makasi ba malinga makasi mais oza la grand frère no papi kakol comment si ba Igo Santé misali boso apesanga chance les amis de boyima yo oza la grand frère no papi kakol comment otunzo ba rolinga yo koleka ndenge ya lingo ndenge te papi kakol aza chef na mso ya wenge chef na mso ya wenge assez comportant nga le rôle la musicien à maison mère et ça pour aider pour travailler bien pour aider pour travailler bien c'est comportant en tant que chef na ngai nga musicien ou nga musique à maison petit frère te petit frère mais ninga traité ba ninga mususu kaza chef net na ba Jenny a traité bon ga ba musicien net ka yo te asa chef na nga na roba mabene te mais gabana est-ce que bi que so nga na bi na lobi ke na teti na winga musique à maison mais na sala ba kiteti ya makasi mais na bando banga kani masi de Jimapata na no banga masi de Jimapata donc ngana wenge mtalakisa ngaka kikimona na ngai kitambo kinini esaka masi de Jimapata c'est-à-dire c'est-à-dire na kibola munaye nga masi de Jimapata dans maison mère ozali na deux personnes ba ya no mibale mama si de Jimapata na papi kakol mais comment tu exclus papi kakol alors zolo quoi musicien normal bon ko changa masi de Jimapata na kakol na papi kakol te masi de Jimapata hamu kol orchestre uchaka idete alors o sangsani te na bina sens neni na za grâce ya masi de Jimapata longo cheye na ma campagne tira ba propagande
aye kovanda liboso lipango na biso bato babi omisa wera mais masi deshi mapata ya Alexa journée mobimba epa na biso campagne na ye asala chez bino na palais asala campagne kita mobimba ti élection esala mais jour bavote avanda liboso lipango na biso chez biso na palais presa benga ngai maire azoya bani baya donc namona asalanga honneur moko esalanga mystique yo moko moza même attract okoma kopesa bavote maire na bino bavote nasalango kutu nasalango na riska nga na riska fort pe maire wana bavote trop bavote trop pour tosala comment eza nango kaka ki jalousie mais nga nayebi ke maire élection eleka kitoko pepe donc na kitambo muta converkanga c'est Massi de Chimapata yango mona etant na longo maison mais na ngoka tinelenga message mo boy que na longo ndenge nini na parler est-ce que yo longo orchestre na longo orchestre bon wenga musique ba longo ate mais na so sa ande carrière na nga solo soki wenga musique eza pour ça na nga na chaba ker na aider bango na mablogo ezangi na koya ko aider bango mais nga on sa carrière na nga mais tant on sa carrière na nga et ça que dans des soldats il y a Big Boss et Roi de la Forêt. Donc mon tuteur regarde la boussole devant le Big Boss et Roi de la Forêt, c'est que on s'achète. Mbalamoko. Mais c'est quoi yo Lelo pourquoi Longwa? La raison les gens veulent savoir. Bon, pourquoi toi Bakolonga c'est trop dire. Pourquoi préférer se retirer Mouké pour sa carrière alors que tu ne peux pas être dans un groupe où on continue ça album Yomoko. Bon, ngai kolongolanga maison mère na prise abe le longolanga te na ba massa msu bazanga na ba comprendre le longolanga te ngelo longolanga ezaka eloko moko pesa ezaka mutu moko mais na kotanga ngote po eza TV eloko moko na mutu moko kaka biso za na famille to moko on a le roi de la forêt na bi kolongolanga presse yeba ta comprendre te ngana na séance studio mais massa na mo TV5 yaka na pala presse presse atinda binga ngana studio presse yeba te olongo pona ni na bi na longo ka pona mutu moko pona eloko moko peka na longwana a mutu ngo nda sala eloko wana bon na mona tango na fani na zuni na tanga bakomba ba fina ngaba tistinal campagne na tanga bakomba ba fina ngaba tistinal campagne tamsu ko longa ngana fit na longa pe tamsu na ndenge ya faux mais na ndenge ya faux te ke ndenge nini na lo bako ba bien fait donc to ba blessa yo na maison mère mutu moko blessa yo na maramo asala yango bon na mona ba blo musu ba musu mona ba salaka ba fanatique ba ko remarquant OK mais vu que ba musu ba vivre na hypocrisie au monde que moi pour ça comprendre mamboleka mingi na wenge zate les gens se demandent parce que déjà banzemu zo beta na radio mais la plupart de mise bele balongo maison mère bazo ko finga les rois de la forêt bazo critiquer bazo ba ya ko sakana te yo finga les rois de la forêt na mboka o il comme les musiciens o ba finga Big Boss les rois de la forêt na mboka o basila net banane base belé basila belé no mona na mboka o basila base belé na misusu baki na succès makasi mais succès na mongo kita okomona carrière ya Héritier Watanabe aye babeta premier album na ye oui niveau pas chanson beta ya danger mais ça la succès mais cartonnaté et ça la succès réseau zagini bon moni ba msusu moni le roi de Adozanga le roi de la forêt bon Adozanga pona nini parce que yemo ka dans l'esprit ya wera obi que Héritier nga za boya non esprit non le roi de la forêt Héritier banga batute Héritier Aozaka en plus Héritier nga za wana kande bomona ki bongo donc a créer ba panique moko ya osangana te donc kale pindo kale ko kale so babi lelo babi Arnold yo la carrière na yo faut copier esprit et milicer moi maison mère oh lelo atika le gola mutu ya maison mère oh copier esprit nan nga faut les rois de la forêt nga faut copier les rois de la forêt so les rois de la forêt te funa copier espoir papa chéri binadam funa copier espoir papa chéri binadam papa chéri binadam na ndeni
kolanda ka esprit na te na ba yoji wana aka mama na mutu esprit osangana te idéologie ba te be ba so ba ya ba ka kripa ka koso ba nini ba idéologie ba mukolo idéologie fa ka kripa ka kokolo ete ezali eza façon na lobeli mena ndenge ya mama logique ojibe ma bana ba kipe ya yo donc on a marqué donc au bano ikara tabu da ba idéologie toujours ba tout mika toujours donc agréer ba idéologie na on a ce qu'on copier sur on copier les on a la gaz et le pétrole mais venez biso pe di cap azani star on a faut ba to ba ba génération ba ne ba ko copier mambo bon sala biso do beta musique mo boy ba faut il faut ba sala ba tama il faut ba sala ba chege ba tout tu nous un message abi mon na abi pourquoi au sali loko la ba mise tout c'est-à-dire que les lots Michel surtout à la maison mère à se trouver dans le quartier latin pour la ligne préféré soit qu'on ait pas héritier qu'on ait quartier latin pas qu'on fait le minimum préféré ou sa carrière dans yo moro bon au moni mototo faut avoir la vision nga déjà na mona déjà na wenge maison mère Bakar déjà, tu sois déjà, succès déjà, tu sois déjà, avion déjà dans Matara. Vous comprenez? Disque déjà dans Imba. Donc, bilo qu'on a au bâti, qu'on envier, on va pas envier raté. On a ça derrière ma famille, mon boy, derrière ma vie, derrière ma prêtre. Donc, ce bien bolu ka confirme l'idée moi so ba Zakari ba so mo so biso za ba derrière parler. So nous ka Serge ka yembe mo boy biso za ba déjà na parler. Donc esprit on a déjà là ezalaka. Là vraiment tu là vraiment yo on rêve carté la personne car rien biso dans donc da ba chic na ba ka ba biso na ndenge ba parler da ba sombela so ba car déjà donc biso mbona musique ezaka ke na ko lukande visibilité na makambo ya monique et osala ke tango tu na ngama muso ba wenga musique maison mais et ngama muso na ko lo bango te poza parler na biso so babi na yo on me ko décrire le roi de la forêt on me ko relaxer so munena le roi de la forêt mais quand on décrit biso ça nous émission to ba on explique so wera boye to comprendre décrit biso qui est Werason? Bon, moi, je suis un formateur. Quand on a un formateur, vous voyez, je ne pas mais moi, j'ai une orientation sur les rois de la forêt, orientation, et ça, la formation. Pour la forêt, l'action n'est pas télémara. Deni ba chorégraphie. Alors l'action n'est pas oyemba no boy, moni foyemba boy. Oyemba calé. Te foyemba boy, au salon ngopé. Mais oui ben no oyemba. Et ça formation. Le but est que bateau tout va gagner qui soda, baza ba inapte. Ou donc soit année makasi, année ben nino mais faisons sous formation. Il y a un moni ngala ben formation, na mona ke à sa prophète. Ça prophète pour le bague petit no banganding ça na faire petit yo OK c'est ça rien yo bangate wa leader nous tout ba leader donc le roi de la forêt bengam le déjà leader déjà bengam ce d'aba leader so dam da benga déjà les leaders après gabana ba sele obi ke ngande na sabo sans poto sans nini mais na instrument sans poto sans disque bima. Maintenant, répéter la répétition, on a ça là plein, la répétition, on a des musiciens. Donc, il y a des émissions. Combien de Michel déjà? Bon, sur une dame, on a 30. Ok. Donc, quand la musique est dans la clip, mon libanda est bamboka, on a trop de choses dans le danger, on a dans le clip, on a pu parler pour que les champions adolescents. Bazola ndanga ba champion wale ba ya wili pensel ba bi fu ba sala ngai koli pona ba musicien o mona ba sa ona ba les boss maître Ik Polusi na embele chanson dans l'album nanga ya détermination ba les boss Rami Amisi et bah précisément quel album bon détermination no give up et bima en novembre. Novembre les 30. On rappelle que nous saluons depuis quelque part Maître Pouloussi et Kaïg, le lion du barreau. Bana idiofa nyonso, bana idiofa
bozana ndeko na bino oyo tant azo vanda azo kanisa bino azo réfléchir ni na koyela bino déjà auti ko doter bino na ba forage ateli bino ba mai na ba coin toi idiofa pour que bobi kota idiofa mai ils ont la difficulté ba teli bino ba mai ba pointe ba mai c'est-à-dire que bon consommer mai parce que azo lala azo réfléchir ni na kosa na bino bana idiofa c'est-à-dire que bon maîtriser comme mettre pulusi eka ig le long du barreau bana idiofa teme comme zanga habitant ya bolingo tebe sokantene zate laksaka baloso nene nini okoki otala tevango apesa kosa distere comme silanga ige pulusi posa bolingo esilaka na moto soko koti enamba ndara. Dans les chansons, on a dédié on a maître Ig Pulusi, le lion du barreau. Ve donc nagi na kwa moko boye nayoki batu bazo sepela na ba initiative na yo en plus oza sumuta mayele donc batebe boyembela tam su zoba pena donc bolola ba bolole mais oyembeli muta mayele. Mais si yelo on banga parce que asa mayele makasi. En plus, il y a des gens qui ont raison. Ah, ok. Il y a des gens qui ont raison. Donc, il y a des gens qui ont raison. Donc, il y a des gens qui ont raison. Donc, il y a mystique. Pour moi, on a vu Gabana Baseli. Donc, on a nganga solela. Donc, alobi yango Jona azandenge nini ngana seli bakindoki na ngai nyoso. Donc ndenge nini ndenge ya rolonga ba dossier donc na PC bambote. Voilà. On va parler de cet album, Maître de Dondondo, Koto Rabiso, Bambote Bele, Maître d'Aduboto, Maître Bokulaka, Benjamin Joly, Topes Pemote Ming Maître Jean-Pierre Mazoa, Maître Pierre Luboya, Maître André, Maître Chief Kabangu, Maître James Mavinga, le Benjamin du Barobaotal. Ce sont tellement nombreux, Maître Dani Koli, Otobenga, le lauréat, Barobaotal Bisso. Album Oyo, ils ont combien de titres? Bon, album Oyo, ils ont 10 titres. Donc ils ont 9 chansons. Na générique moko. Ils ont la chanson moko, ils ont un peu sous. Un système de bangwasuma donc folk et ça na moi c'est ben wana kina on ndenge mo ça c'est une chanson moko boy ba rumba pour ngai na beta musique ba camp prêtre tabula ba betaka ba rochero tabula ba betaka ba fait beaucoup ba papa wemba et quand on est en appel à concert on est les 24 les 24 voilà concert tous les sorties officielles. Bon, ils ont concert. Ils ont concert. Ils ont sorti officiel, il y a des musiciens. Sorti officiel, il y a des musiciens et orchestre. Mais sorti officiel, il y a l'album, ils allaient en novembre. Donc, ils ont premier concert parce que tant la bandit. Donc, sorti officiel, il y a l'album, ils allaient en novembre. Mais sorti, sorti, le 24. Le 24, le 24 samedi. Ils ont samedi. Le 24, ils ont un hôtel La Grâce, ils ont juste un bandal. Juste à son côté, au bloc. Au sein au côté, dans l'avenue, ils ont l'église Saint-Michel. Avenue Boula. Avenue Boula, ils ont Avenue Boula. Ils ont les 24. Ils ont bien si, les fanatiques dans tout, ou ils ont une bonne musique. Pour Gabana Baseli, ils ont un Big Boss, le roi de la forêt. Naza bano naza pe basoda ya ba fe nanga ba fe mbwinga tisinal campagne ba fe nanga cardinal butukondo ba fe nanga ba fila ba sele donc naza basoda na bango ba fe nanga Jésus de Nuance Ferregola donc naza parmi basoda na bango quoi donc moi tama moko ya bango ozanga ti mais te concert wana ozanga invité ni ba ozanga concert wana. Bon, invité, ça bon, invité, et ça, nous venons à Tissinal Campon. Ce qu'on a Kina à Rosala. Ce qui m'a dit Patrick Beckham, mais c'est un petit concert à Rosala. Charlie Materazzi, Rosala. Maman, ça n'a pas déplique. Invité déjà Nabi Rosala. Mais bon, parrain, on a parrain. Les parrains héritiers Watanabe Gogan hier Rosala mais hier sikoyo
nayebi kaso na démission ye ndenge aza boye aza lokola invité d'honneur aza invité d'honneur. Pourquoi seulement il est invité d'honneur alors que père bon aza nanu kitambo bandal. Ah ok. Aza kitambo bandal nga mpe kitambo bandal sikoyo na ndenge ya baesprit po aza le seul musicien ntango nga na bandi nazwi idéologie ya kosala disque ya kosala disque muta liboso oyo nga naye tomonana ezalaki ye ya plus aza nde play encourageaki ngai eza te lokwa bato mosusu akodécourage yo encourageaki ngai marka abengisanga na palais bastudio tant no tokutani na ye te me nayebi ke ye soko azaka na ndule wana esala so bien donc na papa nanga big boss roi de la forêt bengisi mpe le roi de la forêt le roi de la forêt soka ye tongo aba nayebi te donc soki ya ye kaka na ndule na ngai donc ye kutata ye ndenge aza wana soka ye na ndule aussi succès ye utala te na concert ya goga aye maboye mbala moko tour de contrôle ti azo contrôler mais yango nga na obunda siko na ye mpo nalongola ye otisi comme alongola ya sati voilà omoni nazolunga siko na ya namekana kolongole mpo baro atiki wana ya mwa likolo tro eza likolo makasi donc esila te ona omekana ya nanu alakisanga mpe babiloko yango esalaki mpo parce que vous êtes dans le studio peut-être message une opesa na bafanatique ya bonne musique oyo bazozela album wana peut-être message ezalaka na nini. Bon, message nango eza kaka détermination à bientôt bakoyoka yango bafanatique tout mais chance nayoki bina Philippe atie album na détermination bon nga nazwa idéologie ya détermination ezali na sango ça fait déjà 6 mois. Ok. 6 mois pe bamasa wenge bayebi na ndo lobela ngo déjà que nga il faut na ça plan nga détermination. Pourquoi détermination? Parce que nazaki déterminé. Tant na moni que rien nga faut boy. Puis dans les scènes musiciennes si lelo bazo ya lokana na ba parler bazo tcha mbongo pour na déstabiliser Weranson. C'est-à-dire au déstabiliser Weranson. Oui. Et ça va nous souper pas ça va perdre basat. Oui, ma bâti autant sur mon 10 000 parler la likampa. Parler la nini na yo na nini yo motalima que car mystique et koti. Ka so perdre. C'est au boy ingratitude ingratitude yango nazo bunda détermination ba yo comprendre bandi da ba promotion na ba télé. Après semaine prochaine on va clip ya maître Ipolosi les lions du barreau on va clip ezo banda lions zo ganga donc nazo lancer ngo après on après 1 mois 2 mois on a lancé subora ya les boss Rami Amisi malgré tokutana na ye alors il faut petit fois on a parlé au moins et long moi tikala ki pour na chant nazo c'est la boss siko nazo c'est la pour yo ne ba tout ozo embela ba libérer. Oui, bah libérer nga. Neti maître Ipolosi. Donc non na mono mutamutema malamu ti donc les lieux du barreau. Ya ko embela na mutema moko. Na ebisi yo na weleli obike na bandi clip oyo na bandi clip ya maître Ipolosi. Na ba fona nga moko. Na ebisi yo po mutamayele. Yeso sana yi donc faut magasin musicien mais akoto ba mayele moko boy. Asa mystique ngani na na gunde na saboye fona ndo za susu ba dans un temps court vous avez finaliste non? Si donc après on faut que tu aies droit faut na kota droit mais pour na atteindre niveau ba mettre Ipolo c'est pas si pour na Congo to ane moko na Congo ba monde moni kisko ba mindele ba senga kiye balobi faut famille to ko fa na mikili donc ba mindele ba sengi faut famille to ba aussi ba na mikili donc ça chez ba mindele ba sali décevoir mindele abo décevoir congolais mindele ba sali est-ce que chez pour na nini batali ke maele za na ngofo ba zoyer tant ba zuemba moko ba comme ça gim ça ba avocat. Voilà, Arnold, peut-être aux gens numéro vous avez contacté, vous avez besoin de se retrouver dans cet album et puis pour vous contacter au sein. Bon, pour vous contacter, vous avez un numéro aux gens dans l'émission.
bakobenga numéro oyo eza na émission nde ezalaka donc bakobenga mpe na 089 63 00 187 plus 243 89 63 00 187 wana so bobengi so borate numéro so bobengi numéro wana nde bokozwa nga moko quoi. Bon voilà totelema pour clôturer l'émission. Je pense que bandeko bazokazo na biso peut-être moi ba salutation na bato oyo ba penser ko bazita dans l'émission moi salutation plutôt clôturer mais nga la pesi merci na bato to ba bazali na bo balande biso merci na Kisha Soumaïli na Brinel Ntia la baronde ba debso na caméra merci na Jimmy Ndombele pour le montage merci na DG Adelar Minéene et aussi na Guilain Minéene le fils testamentaire et puis l'héritier du trône. Il y a Micha Piteve. Donc, Madame Mia, Binono surtout Bandegotou. Vraiment, on plaît bien de bonnes choses à vous. Merci. Na loi silencieux, les patrons silencieux. Monté Machantal, les sables depuis Paris, Marina, tous les enfants. Donc, plus même Bote Mingi na Trésor Bilomba. Trésor Bilomba, Dadinganga célèbre la bière de Gabana Bassel depuis Turquie. Donc, président Mandanda. Donc, mélancolie, je pense que vraiment, qu'elle a trotté déjà. Déjà, qui est en Grèce. Ouais, bon, mais ça, c'est donc, CG, Blaise Wi-Fi, donc, la PC Bambote Sigazali. AFC Kalaté faut Grèce mais on a AFC bon faut détermination pour la mission et na bosanité na opesa bambote na ngana champion wadol azola nanga direct de Mikili na bosanité ba ya Willy Pensel ba Mado na Monica masa nanga Tredi Mwamba azola nanga ba Chico Sam Chico Sam les lumières de Chicago bazola nanga ba Chico Semeli bazola nanga bangoto les boss Rami Amisi Docteur Bob Lubaki bazola nanga Yelongwala wa ba staff nanga ya ndenge ya ba bureau nanga baza ba Ange Telecom bazola nanga ba Dédé Sompa bazola nanga lobby rap ezalaki mystique donc batutu mercredi jeudi boya ka sous bonne musique na pesi sous ba maître Ik Polosi Eka. Merci Nabandi tokomi na souk émission na biso donc on va se retrouver une nouvelle fois l'émission de Bino Cœur d'Afrique. Je pense que aussi na Yokandoulé donc les émissions tobi qui est à travers Michel BTV on a proposé une émission belé donc on est ensemble et puis on va essayer un peu de faire le mieux aussi faire autrement pas comme les autres sont autour de Yubita Zolanda ngai Yubita Zolanda ngai Templar Masamba Sarah Elambo mdakabe ngai $200 Pamela Loponde akabenga $200 na émission pour na ba musicien donc basoki déjà là na bango na c'est la rache kono ba opesa nga Sarah Elambo bois noir Pamela Loponde. Alors on va se retrouver pour la prochaine fois avec un nouveau numéro. Bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.